www.potonapoto www.potonapoto. www.potonapoto. Ndetolobaki avec votre humble serviteur, le mbokatier de la presse Julien Botalatala Tala Lelo, l'émission La Minota Lelo, à travers www.potonapoto. Il y a les boss et la mine Dovo. La mine Dovo, moi si Molongani a Flossi la belle de belle, mais Mila, Bella Dinganga, Maïmila, et pourquoi pas Mimawetu, bah et tout Batala Rabiso, le lot aux alliés deuxième jour. Il y a Liwa, il y a Papa Wemba. Il y a un moment de la presse, Julien Botalata, les lois lobby. Tolugato Passolon, car on a ban à Matongue. Awa Tozali Bongo toujours dans Matongue, Siga Pitosa Moussa Nabiso. Ndengue Zalara toujours avec Daryl, caméraman Nabiso, c'est-à-dire caméraman à Swag. Caméraman à Swag, Osa Moussala. Torola qui s'aba image, toi, Nengeni ni Masolon, Ozo Kendele. Nengeni ni Matongue, Ozo Kendele. Parce que les mbokatiers de la presse, Julien Botalata, la Tala Lelo, a outé comme on a. Partout, Daryl a relaxé ma image. Indala la ezali partout. Il y a un cadre à Mekato plus cette autorité interviewé Batou. Merci beaucoup. Les boss la mine Dovo Moussako, le journaliste du Saint-Esprit, Tozolo l'a toujours Papa Wemba. Les mbokatiers de la presse, Julien Botalata, la Tala, les lois, le baki, Togotambola partout. Bon, on a une image. Papa Wemba, Zali, grand artiste, au binomo, bon, on a un confrère, un abisso partout, à Liban, Mboka. Au Bazolo, Bela toujours. Mais Tozali Penangolo, n'a parmi Batousso, aux hommes, Mamoro, Papa Wemba, il s'agit des docteurs de la danse Zimbabwe. Bon, on a une image, le Bobenga partout. Dans ce qui n'a vraiment pour la bocacité, n'a pas appel, n'a pas commentaire, n'a pas salaki. Et à un moment, Moussa n'a pas talata l'habitaire, mais la bino m'a bolé de l'événement, on est désolé. Dans ce salon, on dengue neves papito carré via hyper le bagina Sydney en Australie. Mbote Zimbabwe. Mbote. Habité vraiment pour na yo vraiment aux hommes na mamangozo qui n'est ni maman matanga papa. Et qui n'est pas et qui n'est bien, ils ont bien. Marie pas si mawa mais qui est bien et qui est bien. Ndenge balobaka toujours aux artistes aux souhaiter bon la papa mandé bon tout souhaiter ba nyonso pour ba tous les papa ndenga bien ndenga da bien penser ya makasi penza pour les passe makasi donc yo moko mona. Quels sont les meilleurs souvenirs au Zimbabwe, docteur de la danse, Atika Nango et Papa Wemba? Nini? Meilleurs souvenirs au Atika Nango et Papa Wemba? Ah, histoire. Hein? Bon.
déjà souvenir bon belé ata misato pamba bon nabiki ba na Congo to bungisi ba mutu munene biso bungisi père bino bungisi mutu munene donc vie na je la poto ngala danseur mais danseur moko te na Congo azala droit à 10 personnes album et pas leader na ye le danseur après c'est liste na ye ba boire que les bateaux na limité mu da salango album à Alain dans la répétition à partir de poto na répété si deux peut la rater quand concert répétition bien to mais au jour na yaka ah mais yo zo mona tête nini hein on zo mona tête il faut mona za bino zo mona tête nga data la gabo après binanga ça va ba côté studio tamo to 1000 banda yeba bimi wala nga souci ya ba musicien ba doit passer balar pour 3000 ba 4000 pour libanga donc ce qu'on a na mbaka te na bo nani pour la loquette beni moi était au moins sur la haut abloka zela nga salection wala l'homme de Londres zela donc to ko kimanga donc tellement libanda bonama samoto sola viva 1000 banda te manga ba prince a olia bitabe mbama bokelinga bitabe na mbi bitabe na bondo dame so batte bele bato mboke bele pour la banga soit ta vie mbama bisi ba bi mais a gagné makasi mais bien tout ça kanga mais même si mbama pas ça droit 10 personnes même combien on voit que la yé pas sur pouvoir on sonne bon représenter a balugi à côté dans studio ngape moté mais moi pas souci et la muki faut mon parisienne bisayo na comme la valeur plus ma musicien parce que grand prêtre de lobby maman si donc bakanyango bakando la retour à Londres lobby to voyager Londres Allemagne to zongi ta la zongi mais n'habite na so bala so makar donc so pesa ngai do na habite bo ça bato musu ya mobiliza mbasala bango musique ezali musique ekufite musique ezali mais mutu ya bongo bazo bango papa mbate et puis bakendaka du coup balaka te do bakenda ndenge wana pour ko bata bongo ba papa wemba ezaka dato bakunda so bata cimetière te on comprend de ce cimetière tondi lelo bamando côté lelo ti après 50 ans nde bato bongo babimaka ba Michael ba Bob Marley ba Donald Day ninga sawana ba James Bond ba Manu Dibangu Manu Dibangu ba Luambo en plus ba Luambo ba Papa Taboulé donc ba ta bongo après 50 ans de bus donc comme toujours no ba doit aussi là mutabonga botami babwe et ça la bien le roi tozana ozape parmi ba proche ya Papa Wemba Papa Wemba bien sûr a bela biso soza ki naye yo poko pe sa message et lo nino esala ki Papa Wemba abela to Papa Wemba kufina nini pona yo vraiment bon via zero bela ezara bon omoni ngana biso a kuno wa b kuno wa y c'est comme tout ça ba oh Papa Wemba poison batusu bazolo Papa Wemba oh Papa Wemba yango to bité to zala mali boso et ponga mongo na zalina Papa Wemba 3 semaines avant Papa Wemba voyager na résidence na ye a invité nga to ça na émission à lobby malaria mais batusu bazobo ya malaria batusu bazolo ba poison batusu bazolo ba o bazolo yango to lobby liboso na yo o me ko éclaircir biso omoni na Congo za soki omoto vandia ye akosal ka moko ye ba kosimo kuna ekei de ato ba mususu kuna za ba mususu ko loba nini parce que toto monio to moni image ya Papa Wemba ezaka mutu abeli mutu abelaka bon eza mabete malade za wa mutu nyonso
ezaka maladi kaka ye mpe ya feti nyonyo boni ye aza camarade na ngai tokola ngiringiri na veni yolo mokolo papa mabe nzemba wanyomile ya kuli donc abe ozonga makolongo na palais naye kobina feti na ye do akati musala aye mbango ta degré bato ebele bazobeta lisolo après papa wemba viva la musique ozala ndenge nini wana nakoloba te eza mo difficile nakoloba te totandi mamwele kaka toza mpe na mama na biso ya nyonyo ko se présenter baotalo partout dans le monde. Oui, nga kombo na nga Sandra. Bon, nazalaki nyonyo à l'époque poste na bala déjà. Naye na partager mawana bana matonge. Donc wana nazalaki vraiment leader te po na nga nazalaki ma papa. Poso to koti makina kanda awa ba souvenir ezebele. So aye na tongo ayo kuta bino boza bizarre na maputa ogangela bino. Alors mais bino boye ba teke comme déjà ba star. C'est leader mnina yo kuta bino na tongo ba kuta bino na maputa. Eza bien te. Donc azaki bina ko lakisa biso oza mafuta te papa zana pour sa liste ba obaza mafuta ba obaza donc azaki ma papa pour na biso. Azaki te loka ba leader mususu nde bazora ba danser azaki ma papa pour na biso. Donc toi on a souci makasi on a ena lelisa baninga. Merci beaucoup biso pe émission tala lelo na sisi na biso poto na poto tozanga poto lela na bino ensemble to sala rande bible baki un grand merci na baibota la biso aux États-Unis Gila le Kenya na Londres Freddy Mayemba na moni susu wana impressé au club de Mbasi na Londres na Australie Sydney Langa et pourquoi pas na Autriche Caprice 7e baga 13e apôtre bolingo bien na pesi bambote maimila bela dinganga ni mawetu merci poto na poto okita tina ba nujaki ta lelo pe ba nujaki ba nzoka ne ba bango pe ba pauvreté et puis ba nujaki ba mela na bango pe bazo mela na bango pe to pe na ndeko awa na ebite mongo baksani c'est que bien to continuer ka oloba moni biso to ba nujaki na matonge to za bana o papa wemba akadre depuis bo mwana na biso ti to komi boelelo ayebisa biso petit idéologie on a créé eza idéologie internationale parce que ce qu'elle a Paris au monde la bazulu baza so qui la carte à Bruxelles au côté ba nujak de Bruxelles biso to ba nujak de Kinshasa pas de matonge ba nujak à Kinshasa mais otoko senga fait beaucoup azaki mutu ya batu ebele so tali ba fait la biso to benga ba designer ba collection bato batonga kabilamba po bato balata baza sima vie bato baza balanga nzembo po ba ministre fait beaucoup la bimisi ebele batikele ko sala yango te aza l'homme de valeur azo senga il faut balela la toute de la nation congolaise mingi to senga ngana obetaka sete vena biso boyika teni sika baleki na yo bafana fait beaucoup obalingaka fait balela fait la bango à l'aise matanga papa on besoin sur ba problème susu bondo tanga su ba boyika teni ubelini est-ce que problème biso to ebike ana kitasa mambo ya rando za su depuis na matanga premièrement tout le monde a commis excès parce que si on a vu son mari mais ça m'a dit petit oyo anda très proche ya fait naïe anda ko lokana fait naïe tala mamweleka population zela bale la serre na bango me beta dada verma to linga to ke ko to na tenga linga ka to le lande papa wemba nde papa wemba Daril et ça la bien mozo mape banujak bangwana vraiment c'est-à-dire que zo bango image asuka ozoma mage banujak bangwana ndenge zalaka toujours n'habité vraiment on est là c'est Fadika on est là quand j'ai bougé moi na papa wemba j'espère qu'on est là dans les na souci na ma misu minyo le lete ka mutema ndem tebi ouais on est là check n'habité vraiment on voit vraiment na ndenge oleki bon na sepeli na ndenge boye ko passer émission na biso en tout cas je suis très content avec vous mais il y a pas si mingi otoza nango na ndenge to bungisi le grand monument artiste congolais ya makasi oto tikalaki na ye na ville à Kinshasa c'est V beaucoup donc ezo sala pasi pe mawa ya komona kaka ndenge fe akeboye atiki biso Mato et swinga makasi. Merci beaucoup vraiment na que vous en partout bota la biso partout dans le monde. Un grand merci na ba tout bota la biso partout dans le monde. Na pesimbote na ba tout bota la biso ba soutenir vraiment les mbokatse. Mais Mila Bela dinganga ma Milan c'est-à-dire que ma Mila Bela dinganga bino vous partout ni mawetu Neves et Papito Carré VIP Sydney Langa
et pourquoi pas na Moïse Sabiti. Un grand merci Lissoussou na Flozi la belle des belles en nom de Vouma. Bozomo na wana le mbokate arobi akwabo le la ça dit que na mikota la le lobo mona ba image ya batu nyonso bazaki sentir Papa Wemba na ba obo pensa ki te bo mona ngata fait misota lolo LCB monteur na biso caméraman na biso Daryl. Un grand merci na ba ino sobo s'abonner à www.potonapoto.com. Merci beaucoup. www.potonapoto